Kizembe opelisi moto hein? Ya omoni topelisi na so moto te ezaka baverité omoni ndeko na biso eloko ekimisi ye na bagolo bango mo baosoutenir ye te taka motu depuis amataki aza soki na 81 fleur apamba do elakisi ke na makambo oloba na bagolo bango mo baomoni mpena moto alokuta bakokosoutenir ye voire même ata na bafleur te abetaka masolo ba CD non. Masoba CD du coup on appelle une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé au se retrouvant dans la CD dans l'émission Boussala émission Balba Bolongo là. Ok, merci beaucoup. Moni a na poto soki mutu boza besoin de pesa artiste na bino disque d'or. Mokis. Ba CD non? Exactement. Ah, ba mama warion, ba père, ba sangana ba sumba ba CD belé. Mona mutu msuana la na msusu ape 100 CD, mutu msusu 50, ba sumba ba CD belé. Chiko bwana stock ya ba CD belé. Bwana bino neloko sa nango te batindelanga ba CD na kabwela bandeko na bango baza na Afrique. Ye moko faire gola era beta style de martyr. Bagolo o bana poto batinda bambongo pona bagolo basombela bagolo a Kinshasa ba billet ba pesa ba ke okota. Ezandenge moko ba wario ya poto o bazalai na souci fallait popa azwa disque d'or. Basombaka ba CD ebele sko stock mususu ba CD ba biki ba CD ana ba toko sana zara ya près muke zara ba 40 euros ba CD mususu zara ba 50 euros ba mususu ba 80 euros so ba tindaka ba stock wana toka bwela obimboka na biso kuna yo mo boy na possession na uza pe na combien de CD sous na image oh nazalaka tena na 100 CD 100 CD wana eza parmi ba CD o epesaka fallait disque d'or o batu basombaka eza ba CD teke na kiozo na ndako afali eza ba CD ya ba fanatique o fallait ayebi kutu te o basombaka nde ba stock ya ba CD osuwe na bango ezala ba pesa fallait disque d'or nde basombaka ba CD na kanda ozo comprendre ole ba CD yango ekufela bango na palais nde batindaka ndambo ba CD tokabwela bandeko oyo baza na impossibilité ya kosomba ba CD ya ba 40 euros ba 80 euros batindaka bongo mezala teke yo kutu na laksa ba CD wana eza teke yo nga nazalaki na Paris toke koyiba na FNAC bien nini poto nakende présenter na Kinshasa soki alobi bakanga nga moyibi na FNAC nayibi ba CD ya fali là il nga eza débat. Vous comprenez? Donc, mais pourquoi Ken Pena? Mais pourquoi ceux qui fan Ken Pena? Mais pourquoi bolongola vidéo na film pour la film? Bolongola ngote za ratilelo. Wana ba montage na bango ba créer montage émission za ratilelo. To longolelo ko za vérité za kawana. Bango mo ba serve alongoli elongwate. Iza kawana. Tokende na côté alobi faire banda banzembo ya français bazala yemba na zulema ce que nga nazala soki na village so ndeni oh mais yo ebite ke zulema nzembo wana ya regarde moi faire abimisi yango toka tomona ndenge faire potana na zulema ti zulema réclama ke wana za nzembo nanga boy sike lagisi ke faire ayebaka na yemanga banzembo ya français te azalaki nde ko répéter na zulema nzembo ya zulema siki ezalaki vision ya zulema ozo comprendre nga nazobeta lisolo ya premier artiste oyo asala album mobimba ya français album yana mpe esimba sikoyo toloba mpe maloba oyo fere alobaka na premier soin na deuxième soin nga nde mutu natiaka fere mpe maloba wana mpo yabenga mpe de mal ngai nayebi te ke fere nde mutu abanda banzembo ya français avant sikoyo fere abandaka banzembo ya français avant bo ndeni akritikaka album ya français ke baalbum ya bafrançais simbaka te soki ye abandaka biloko wana avant po ye nde akritikaka yango te mutu akritika album ya français eza ye moko fere eza ngai te sikoyo ozomona te ke bato nyonso baoya nsima soki bamati panel na yo
bazwa kutu bakado koleka ye na seconde elakisi ke na bagolo baza konta te baomonake moto oyo mpena ki orepresente fere oyo eza nde momeli bangi mpena nde moto aki orepresente biso bagolwa mpo aza na argument te eloko te yango ozomona meme bakado ya bafleur bazopesa ye te ngako na préféra ye mpena amata pena tozala na ye pena awa na panel po todiskute pena bien ozo comprendre donc tozala emo na balogique tozala mo bavérité ebele bakompara bato toujours na bamérite ndeko auti oyebisa biso ya makambo ya Egypte lelo azwa bacoupe d'Afrique ebele yango babengaka meilleure équipe ya Afrique eza neti fali tobenga ye meilleur artiste par rapport ya batrophée fali eleki ebele nyo analyse eloko ezoboma biso eza nini yokolo panel nayebi te soki mpe oyebi no mpe makambo osala te po moto azokosa ozocontredire ye mpe te na bakestion otika no moto aloba na ye oyebi makambo aloba eza lokuta motikeli ye kata alobi ti place asukisi normalement yo moko il faut ozala neti ya libitre mpe ozala mpe quand même neti ya libitre ekosala biso bien yo ozalaka na poto te eske na poto awa basingel d'or ya makion ezalaka eza soki osali vantino ya bien baopesa yango disque de platine soki vantino osali neti fali concerne ya Stade de France déjà lobaki bato bakosomba premier jour na deuxième jour baza bato baparticipe déjà na vente ya album déjà fali album ne ezobima sikoyo déjà azwela yango déjà disque d'or déjà assire parce que 50 000 exemplaires déjà ebima deaka na bato basuka batikene ya Stade de France siko wana mpe toloba soki azwi disque d'or ya album na sika tobenga mpe makio na lisusu soki basede ane ye Kinshasa bapesi mutu moko boye akabwela bayaya tobenga mpe makio na lisusu omoni mutu soki ozoya oza no na baargument te ezaka pasi mingi eza vraiment pasi mieux analyse. Bon, excusez-moi que Nazalé, moi, occupé moi là et tout. Mais bon, moi je trouve que ma CD, j'ai toujours voulu qu'on ait l'histoire en haut bien, vu que ça concernait yo. Donc, tout salarié émission en haut, je pense qu'on a eu aussi l'éclaircissement sur ça. Parce que va te belé, interprétant la bande belé, je pense que yo m'a et là, moi j'ai appris aussi une chose, Lélo, que les allaient qui vraiment fans. Parce que l'interprétation est belé. Moni, le binôme les concernés, ceux qui bozo, t'as les et puis l'émission en question, ils ont toujours dans YouTube nayo. Chose que beaucoup de gens disaient que Longwe et tout, voilà. Je pense que les gens ont compris et c'est ça que moi j'ai aimé en fait. Et Longwe te, si on analyse, tu vas l'obéir, c'est de bon $6,000 au fanatique ba Congo la ba tinel ngana sombela fan ba billet na Kinshasa. $6,000 au nazwaka. Yango balobela te. CD bolobele bongo $6,000. Nga azwa 6,000. Bongo batu mususu pe ya ba masina o bazana ba base. Batu apoto batindela bango bambongo. Banini. Ba wario bazana système na bango moko basala makamu na bango. Donc, na ebite est-ce que nous analyse yo moko pe na place ozawana. Place oza yo moko mutoche panel. Est-ce que vous comparez fallait na faire na ba réalisation yo moko nan bo sala rapper mo pe bato muta faire pa yo lobile pe vérité yo moko na mutu na yo o tia pena ke faire za bazamba succès ko le ka fali papa tout ça la paix mo bato yo moko yebi yo moko ko lo panel yebi ke muta faire soko yambie o tikele ka loba ko saleka ti place en succès bango ba vivre na ko saleka. Mais pour aider artiste, il faut qu'on l'acquise, ma faiblesse, ça il faut ça l'effort. Lobby peut faire, as artiste à mon na le capé fali, mais le il faut ton dire qu'il fallait aller qui est. À ça l'effort. Pour na lelo, na nenga ki lelo, à te comparer na fali te. Ce qui lobby le ka fali to loba le ki fali, mais pour na lelo, so to bien le ki fali to kosi. Yo le ki na noué rato le ki na kofite. So to loba ndene le ki fali. Pour voir un kofi balegi fait. C'est cool.
Merci beaucoup Makizembe, merci beaucoup Yapito. Ça fait plaisir aux allant dans la panel. Omoni likambo ya confiance nga na yemba ka danger. Yango tika ba manda chante batika la bongo neti ba bolole azana album ba. Non, OK, Nino, on a fait là, tika biloko quoi. Nde bisayoti. Likambo ka na yemba ka danger oyo. On a vu na yo, tchanase. Bah, demande, on a 60 000 demandes là, les gars. Tout le monde a fait la paiement. Donc voilà, tout la chose. Merci beaucoup Ken Piana. Merci pour la présence Nayo. Merci pour la participation. Bonne soirée à toi. On bien là, tout développer. Merci beaucoup.